Bonjour, 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 bana Nzambe. Tongo malamu pokwa malamu mbote 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 na bino peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Place nitu bozambo kolanda ngai. Oyo ezali ngai lisusu mama Elage Nathalie. Naye kokabwa na bino lelo bolamu na tata Nzambe. Oyo azali toujours na kopesa nga na kovana na scène makona. Tata Nzambe azali kosala nga bolamu. Tete na bondela Nzambe po tokota na message na biso lelo. Mbote 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 lisusu na bino bana Nzambe pona ba absence ebele. Ngai bo mama Elage naza mosali na Nzambe nasalaka bona nzela na YouTube nazalaki mwa moke déplacé nakendaki kotambola mobembo na mboka tikete na bondela po ete nakota na message na biso oya mokona lelo. Tata Nzambe napesi yo merci molio mosantu napesi yo merci Nzambe basete na biso oya mboka Congo Père éternel ya royaume Congo. Tata Nzambe mokene likolo na se Nzambe na kembo Père éternel. Nzambe lobaki nanga biso tozali ba Israélite molimo Père éternel. Actuel Israël Israël ezali Israël te oza na misu na yo. Nzambe na bomo na tiki nyonso na maboko na yo. Nzambe telema na bokonzi na Père éternel. Po tokamba moko na moko po tokonza biso éternel Dieu. Merci pour na pema na bomo pesi na biso. Merci pour na bomo pesi na ba onu tu bakozwa kokazwa koyeba kotalanga na osika tata. Na netoli bonzambe na komisi bonzambe na yo. Netola malibela kuma malibela na libela. Ngana lobate Saint-Esprit lobakati na ngai. Nzambe ngana lobate o révéler bana na otaki na kati na ngai. Na kombo na Yesu Christ Masia, le nom de tout puissant, le nom de plus haut, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de pouvoir, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de pouvoir, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na adoro na commission Nzambe zano libana libela. Na commission Nzambe na Simon Kimbago bansete na biso. Na commission Nzambe na dina bala na adoro au Seigneur. Na belelo na adoro Nzambe na lemoloto. Loku masange les hommes ne pas dans Nzambe na basakoli. Loku mokemo masange les hommes ne pas dans le Dieu tout puissant le créateur. Nzambe olobaki na ngozali Ozali Nzambe na bomoy. Yolobaki nanga ozali Nzambe na mavula nyuso éternel et Dieu. Yolobaki nanga ozali Dieu des choses impossibles. Nzambe olobaki nanga ozali Nzambe na univers. Olobaki nanga ozali Nzambe mokele. Yozalaki ozali pe kozana libela. Nzambe zwa contrôle la mutu moko na moko kotala video oyo. Zwa contrôle na ngai pe oyo nazali kosala musala oyo tindaki nga na sena mo tata Nzambe. Bon Nzambe no emimonisa na vie ya mutu moko na moko. Nzambe ba yoka ofungola bango matoe na molimo. Fungola bango matoe na molimo Nzambe yoka ndenga na yoka kwa tata Nzambe. Fungola mutu nyonso to sabona na kati na chaîne Nzambe miso na molimo amona onga na mona éternel. Ayoka oyo tiaka na matoe na ngana yoka tata na bomoi. Na commission Dieu le Père tout puissant le Créateur. Zwa ke monyo se lokuma sanju les onge panayo. Na sengi na kombo na tata pe na mwana pe na molio mosanto matondo 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 tata Nzambe. Ozali mosantu ozalaki kozali bana libela. Mbote 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 peuple de Dieu. Shalom 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 peuple de Dieu. Ngabo mama Elage Nathalie. Na yako partager mes sous lelo bolam na tata Nzambe lelo tozali le 1er avril 2026. Nazo sala vidéo auto komi déjà ba 22h17 ana mboka na Manchester. Absence ezalaki mwa mingi bana Nzambe na yako sola na bino oyo Nzambe akapolaki na ngai na yako sola na bino oyo Nzambe atikati na ngai Alexandra pote na partager na bino mbote 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 nga mama Elage na se déplaçaki nazwaki congé à 2 semaines et demie nakendaki na mboka na biso nakendaki kopema nakendaki kolia kwanga nakendaki kolia mwa mbisa mai mwa misili mwa minkika mwa ngai yango bona zongi esengo komona bino nyoto peuple de Dieu esengo komona bino nyoto bandeko nanga na oisika ona chaîne otikete Nzamba bule Nzambe mokene likolo na se abatela moko na biso na bolingo na puissance te tika te toke na message lelo esengo mingi so ya kozana liboso na bino pona kokaba na bino bolamu o tata Nzambe atie kati na ngai. Na bandi na bolamu lelo na partage na bino 3 messages. Bolamu alelo tata Nzambe alakisanga o banda kala. Nzambe asolaka na biso na bandenge ebele tout comme Nzambe asolaka na bandenge ebele. Nakota na message na biso lelo. Message o Nzambe kopesa nga explication nango. Tika na fungola parenthèse amuke. Lelo tozali le 1er avril 2026. Lena kyo ko sukola na salle de bain pour tenir ko partager na bino message oyo
molimo zali koloba na ngai nayebisa ba oyo nyonso tu nzambe atambolaka na liboso na bango yo ozalaka na nsima me nzambe azotambola na liboso na topesa nzambe merci ba oyo nyonso tu bamonaki loboko na nzambe etambolaka na liboso na likolo ya motu na bango naye koyebisa bino nzambe alobi topesa ye merci na ba oyo nyonso tu basantaka soki bazali kotambola bazosantiri motu na nsima na bango me otune na nsima ozomona motu te ezali bobelisi présence na nzambe wana nazali kosukola na kati na toilette po tena kokaba na bino message oyo molimo ebandi koexplike nga na bato nyonso tu nayebisa bato nyonso tu oyo basantaka ke nyonso bazali kotambola bazosentir présence na nsima ezalaka ye moko nzambe abatelaka biso na bato mosusu bazalaka bazokosentir loboko moko eza likolo invisible motu na bango ezalaka loboko na nzambe moko ebatelaka bino topesa nzambe merci mpo nango na baoyo batambolaka liboso na bino ozosentir moto aza wana me ezali nzambe moko moto adirijaka bapa na yo topesa nzambe merci nakangi parenthèse oyo nazwa kaka lelaki kosukola mpo tena kopartage bino message oyo ya mpoko ya lelo nzambe azwa lokuma san joli nga mpe nazali moko ya bakati na bino na baoyo botambolaka so nazotamba nazosentir moto na nsima na otone boye namona motema nga mona sina biki non ezali présence ya nzambe bie ezali présence ya baange ya nzambe oyo atia na sécurité mpo na biso bana na ye na se na mo nzambe asololi na ngai lisusu pesi nga explication ya ndoto oyo ezalaki le 28 lelo toza le 1er avril 2026 nazwi message oyo le 28 mars 2026 nde nalalaka tout comme d'habitude nalotaka ndoto oyo nalotaka ndoto mbala ebele nalotaka ndoto oyo mbala ebele nalota ndoto oyo mbala ebele nabi même pas kokonte combien de fois nalotaka ndoto oyo bosiko ndoto yango nalotaka yango ezaka na place nini ndoto yango nalota yango ezaka na kati ya ndako ya musicien na biso moko nayebaka te pourkui nzambe apesanga musicien oyo bamessage na ye mingi boyebi musicien ezali koloba toza na ba3 musicien f na mboka na biso mais oyo ya f mingi nalobaka wana baza ba f amuki azali f mosusu alani siko f wana mosusu sikoyo nali koloba na f oyo ya molai ma totanga kombo te bino moko boyebi pourkui ape tosolaka na nzela na bakode sikoyo nalota nazala na kati na ndako ya musicien wana nalota kaka nazala na kati na ndako ya musicien wana natambolaka na kati ya ndako ya musicien wana kotambola nga natambola nakendaka toujours na salon na bango kotambola nga natambolaka nalekanaka salon mpo salon nakotaka cuisine ndoto wana eserepetele nga mbala ebele oyo ezali maka na molimo nga naza moto ya molimo nayaka kopartage na bino oyo nzambe alakisa nga na molimo mpo ete nga na toyeba nini nzambe alingi kolobela biso nalota kaka na ndako ya musicien wana oyo ya f molai nakotaka na cuisine na ye sikoyo le 28 mars 2026 nalali na butu nazali kolota oyo elekeli nga le 28 mars nali kolota nakomi susu na kati na ndako ya musicien wana mbala moko nakoti na kati na cuisine kokota nakoti na kati na cuisine ya ndako ya musicien wana namoni basani ya salite ya lolenge nyonso to banzungu ya minene ezalaki basani batiaka biloko na mesa ezalaki oyo tolelaka bafourchette ezalaki balutu ezalaki batasi ezalaki babibero bana na bameleka kopola na kati ezalaki donc basani nyonso to oyo toyebi ke totizaka na kati na cuisine bavere bakopo batasi banzungu donc banzungu bakatite nyonso basani oyo totiaka babiloko na bapapa na mesa be oyambi bapa basani oyo totiaka babiloko na mesa nyonso toyaki na cuisine donc na kati ya sink babenga yango nini na place oyo batiaka basani ya salite na kati ya cuisine biso nyonso toyebi toza bamama na bapapa sikoyo na kati ya ndako ya musicien oyo nakotaka kuna ezalaka kaka basani ya salite nakotaka kuna ezalaka basani ya salite sikoyo ya mbala oyo naye kolota nakoti so na kati na ndako na kati na cuisine basani ya salite belenga me bato ndako bavandi na kati ya ndako boye kaka cuisine na bango salite makasi boye ndeni sikoyo cuisine yango salite eza wapi basani toute sorte ya basani oyo toyebi tosalelaka yango banzungu babassin donc nyonso to ezalaka na kati ya cuisine na bango ezalaki salite batia yango na kati na sink mbala moko le naye kolota yango awa na le 28 awa nakoti na kati ya cuisine wana na kati na nga bazoyebisa nga nasukola basani wana nga na bandi tiko koyimayima ndako ya ngai te ndako ya bato mosusu ebele bato baa na kati ya ndako moto akosuka basani moko kaka ngai mbala moko na bandi kosukola na obeyiri na kati ya ndoto le molimo ebisanga banda kosukola basani oyo na bandi kosukola basani na bandi kosukola basani nasukoli basani do nasukolaki quantité ebele na babibero bana eza bamiliki na kati epola basani boyebi beki basani soki neti balia yango bandaka toleli bandaka lototika na moi ndenge kaukaka na basali basalite badesha biloko etikalaka basani wana ezalaki na eta wana babibero bana na miliki na kati ezalaki ya kopola na kati
na basani ba bébé o baliaka nango ezaki ko pola na kati donc toutes les sortes basani ezaki na kati na cuisine wana na kati ya sink na kati sink ezali place totia batotia basani ya salite na cuisine na bandi ko sukola basani na bandi ko sukola basani na bandi ko sukola basani ndoto esilaka te eye kosila na lamuki tata nzambe omemangaka na ndako ya musicien oyo omemangaka na kati ya musicien oyo ndako ya musicien oyo namonaka basani ya salite wana siko na lamuki na bomoto na koti na toilette bandi kopose baquestion nga siko na komi na sukolaka basani ba musicien na kati na ndoto tata nzambe ndoto oyo elakisi nini mbala mo mpoka na toilette place nazalaki wana molimo bandi kolobela ngai abi yo ndenge ozani fo sambela mpo na musicien wana yo ndenge ozali funa ngai neti nazali boye funa banda kosambela mpo na musicien oyo ya F ya molai banda kosambela mpo na ye nazofungola parenthèse moka mokie oyo ezali na kanti ezali 3e fois na kala awa na Manchester to banda kokena na ndako ya pasteur moko songolo on a fungoli parenthèse pour na faire bino comprendre Saint-Esprit faire bino comprendre bo comprendre message apona kozonga nango na kala banda na kokene na ba ko fréquenter na kati na communauté na biso ana Manchester tamso to banda ko ke moi to ke na kati ndako ya pasteur to bandi ko sala veille siko na kati na veille na wana ezali ko leka na kati na ndako na pasteur veille wana let bazi ko leka na kati na ndako ya pasteur mbala moko ngai na bandi ko lota wana toza na kati na veille ba mama ebele tolali na se na ndako ya tata pasteur na mama pasteur tolali na se tosambe ndeka keza na veille biso no toyebi le siko tosambe toke kolala mbamonga na bandi kolota na loti siko likola mesa ya pasteur salite makasi siko bayibisinga yo fo pangusa mesa oyo nazwaki pe lamba na pangusaki mesa na niki mesa wana ya vitre ezongaki pole ezongaki propre l'air to lamuki na bisi mama pasteur alobi ke no neti balakisi mutu fo pangusi mesa po pangusa banda ko bondela pona makama beza na oisika elongwa nzamba alakisi yo mutu fo bondela prière wana nakangi parenthèse wana lolenge moko pe lisusu na lotaka pe lisusu na tango akala le même ndoto wana me ezalaki na ndako bato mususu mais lelo opeso le 28 oyo na ye kolota na kati na ndako so ya musicien wana na lota kango mbala ebele plusieurs fois basani na ezalaka salite mais mbala o le 28 oyo na ye kolota ngo basani wana salite na sukoli siko le na lamuki na zongi na kibomoto boye wana elekalaki nga na molimo na nzela na ndoto le na lamuki na kibomoto boye na bandi kotuna tata nzambe wana nazotuna tata nzambe nazaki na toilette nazosala petit besoin mais tata nzambe nga siko komi na sukolaka basani ya musicien on a kati na ndako ni siko problème abi non basani wana sukolaki ezali ngai na sengi na opoto yo bondela na pona musicien wana donc basani ya salite la kisini ezali masumu donc ba masumu ya tuti sorte ba masumu ya mikie minene ya milai ya bikuse nyonso tu ezali lisumu wana mulimo azali ko expliquer nga mulimo lisumu ya muke na miso nzambe ezalaka te masumu nyonso tu yango wana ezalaki badifera bakopo basani ya minene banzungwa minene babase basani ya mike yango wana ezali na liboso na miso na nzambe lisumu nyonso tu ezali kosala eza kaka lisumu na oyo oyibi tonga parce que ezalaki na baluta mike na kati na babibero basani ya babebe na kati baluta babebe banzungwa minene babasa minene basani donc toutes les sortes de gens ya basani ya sali basani oto za na kati na cuisine na basani minene banzunga minene ezalaki na kati ya place ya basani ya salite wana lena la muki na bomoto nzambe abani siko ko expliquer nga molimo zo expliquer nga boy lisuma muke na miso na nzambe ezalaka te nyonso tu na yo muto bomi muto na yo muto kubuki muto lokota na oyo muto fingi muto na oyo muto ozokosela bato makambo na oyibi tonga na oyibi mbonga bato oyibi mungwa na kata bato oyibi musuni na kata nzungu nyonso tu liboso na nzambe eza lisumu oyo ezalaki bolamu na tata nzambe apesaki ngai mpo te na partage na bino bana ye na yo oyo muto lotaka keno ozali kosukola basani place moko ozali kosukola biloko ya salite be ozali kosukola kokozala kaka basani te oyo nzambe alakisi eza basani be ozali kosukola bilamba salite ezali masumu yo nde bapesi yo charge ya kobondela ya mutu oyo ozali kosukola bilamba na ye yo nde bapesi yo charge ya kobondela ya mutu oyo ozali kosukola basani na kati ya ndako ya mutu wana ezali esclavage spirituel te nayebi te bandeko mosusu bakoloba oyo ezali kosukola bilamba mutu na kati ya ndoto ezali sumu ezali so bakangione non molimo apesi nga explication abi ngai nde nazali kosukola basani na kati ya ndako ya mutu wana basani ezali masumu oyo mutu wana aza na kati na ndako na ye kosukola basani ezali ngai nde bapesi ngai
basengi molimo asengi ngai nde na banda kobondela mpona moto na nzambe asala ye ngolu nzambe avisite nzambe ayokela ye mawa yo oyo kolotaka un jour ozosukola basani na ndako ya moto moko songolo nzambe asengi na obondela mpona moto wana yo oyo kolotaka un jour ozopangisa mesa ya salite na kati ya ndako ya mutu moko songolo ezelakisi ke nzambe asengi na obondela mpona mutu wana masumu na nzambe akolimbisa ngo na travers ya priere na yo yo oyo kolota un jour ozosukola bilamba ya mutu ya salite mutu yango oyebi me ozali kosuka bilamba na salite elakisi kaka clairement nzambe azali kosenga na yo obondela mpona mutu wana nzambe ayokela ye mawa yo oyo kolota keno ozosukola ndako moko ozolongwa basate na kati ya ndako nzambe asengi na onde yo obondela mpona mutu wana nzambe asala ye ngolu oyo ezalaki bolamu na tata nzambe mpona explication ya kosukola basani mpona explication ya kosukola basani na salite na kati ya ndako ya moto bie kokozala mpe na ndako na yo moko lolenge mosusu kozala na ndako ya paster lolenge mosusu kozala na ndako ya mamba famille be na ndako ya musicien be na ndako ya motu moko songolo oyo oyebi ozomona na butu ozali kolota ozosukola basani na ye be ozosukola bilamba na kati na ndako na ye be ozali kosala mosala moko ya kaka ya nettoyage elakisi ni kobondela mpona nzambe nzambe asala moto wana ngolu alimbisa mabe na ye oyo ezalaki bolamu na tata nzambe tiki ete nzambe molio mosanto ayeba kopesa bino explication au clairement pote libota na nzambe e comprendre pote bana na nzambe babika to ba ko bondela pona bat na biso to ba ko bondela pona bolimbisanga bana nzambe to ba ko bondela pona bandeko mususu ngai nzamba pesanga musala ya ko bondela ka pona bat na batongo na bondela ka bayebi na bango ngate pe ba otikala ko yeba ngai te menazaka na charge wana onzamba pesanga na bondela ka pona bato bato yango bayebi na bango ngate me nga moko na motema na nga nayebi neti mutu oyo ya mulai ya f ya mulai ayebi ngai te me ngai nzambe apesi nga charge na bondela mpona ye nzambe apesi nga bamessage ebele mpona mutu wana me nayebi te soki ekomelaka ye soki ekomelaka ye te nakofungola parenthèse elakisi te ke non soki ozali propre na libanda oza na mbongo na libanda oza na mituka bamituka na babien nyonso to matériel eza na se na moi oza propre na nzoto elakisi te ke na kati ya molimo nopo ozali propre elakisi bongo te libanda ya mutu ezali kati ya mutu te ami na yo liboso na nzambe ezali propre tozali kolata bolati libanda bato neto bamona keno songola lati kitoko songola lati propre songola eske na kati na bomoto na ya kati na molimo no eske ezali propre liboso na nzambe libanda ya moto eza kati ya moto te pamba te nzoto oyo ata tolatisi yango ndenge nini ekomi kitoko ndenge nini yango te kobima na liboso na nzambe yango kozonga na mabele kote utaki eloko kozonga na liboso na nzambe ezali molimo na na ame nao bakotambola place moko pamba te na nzoto na biso bato boye tozali na 3 parties tozali na corps, âme, esprit. Yango nde kozonga liboso na nzambe yango nde kozonga na place toutaki à l'éternité mais nzoto o place molimo na biso evandi nzoto o place âme na biso evandi ekozonga na mabele to ba kosukola kati na biso to ba kokima masumu bana nzambe to divorcer na masumu na sala video kuna belakala o bato bolandaka ngai bana nzambe to ba kokima masumu bakimaka yango masumu ba evitaka yango masumu bavandaka musika ya masumu yo ozwaka part ya bato so bali kotonga moto yo ovandaka na bato bazali kokritike bato yo ovandaka na bato bazali kotonga kokosela bato makambo yeba kokima masumu lelo zo participe ovandi place moko ensemble na bato bali kotonga bato yeba ke yo moko ponde ozawana ozo participe na kati na lisumu ozalaki bolamu na tata nzambe soko oloto ozosukola basani ya moto nzambe apesi yo responsabilité oyeba kobondela mpona moto wana soko oloto ozali kokomba ndako ya moto ozali kosukola ngo alikoso wana elakisi nzambe apesi yo responsabilité yo bondela mpona moto wana bie place moko yo bondela mpona esika wana bezali kopangisa mesa moko basalite nzamba alengi ke yo nde moto apesi yo responsabilité obondela mpona eloko wana oyo ezali kosukola obondela mpona eloko wana oyo ezali kokomba obondela mpona motu wana na kati na ndako ne place ozali kosala mosala wana oyo ezalaki bolamu na tata nzambe tika ete nzambe molio mosanto ayeba kofaire comprendre bino révélation oyo bolamu oyo tata nzambe apesi biso le 28 mars 2026 oyo ezalaki ngai mwana mosana tata nzambe mama Elaja bye bye bolingo na nzambe ebatela bino nazongi lisusu oyo message oyo
nazwi na kati na toilette avant na sukola avant na kosala bino video o nazo sukola molimo azoloba na ngai nayebisa bato nyonso tu oyo bapesa nzambe merci na baoyo basantaka loboko moko ezali invisible eza likolo na bango ezoprotege bango yo eleka na kopesa nzambe merci baoyo bazalaka azotambola boye azosentir présence moko eza liboso nyonsoke liboso ye na nsima ye bakopesa nzambe merci pamba te ezali présence na nzambe na baoyo basantaka wana lokola nga moko soki nazotambola motu moko azalaka toujours na nsima na nga me nakotune bo moto aza te napesi tata nzambe merci na présence nio ebatelaka nga ntango nyonso bisika nyonso yo mpe lokola soki osantaka yango soki mpo omonaka yango yeba na kopesa tata nzambe merci oyo ezalaki na bolamu na tata nzambe lelo le 1er avril 2026 tika ete mois avril ezala bolamu mpo na biso nyonso tika ete mois avril eprotege moko na moko mois avril ezala bolamu baoyo babotami na mois avril tika ete nzambe moke na likolo na se ayeba koprotege bino aguide bino na molimo na nzoto aguide bino atia sécurité spirituelle physique na bomoi na bino mpo na mois avril nasengi na kombo na tata mpe na mwana mpe na molimo santu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nzambe ozalaki kozala libana libela. Éternel soit loué, soit béni. Nzambe bakoko na biso. Na commission, na invoqué, na élevé comme Nzambe nga na kiti nzambe yo mata. Kumbama libana libela. Poto ozalaki okozala po kozala libana libela. Na sengi na kombo na tata, na mwana na molimo santu. Matondo, matondo, matondo tata nzambe. Alléluia. Bolingo na nzambe ebatele bomba bino.